libanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. Ya ça va bien ça. Oh yeah. Viagino! Oh. Oh yeah. Tu es sous quoi? Hein? On a oublié mat. Faire aller. Hein? Faire aller. Oh. Faire aller. Oui. Bien Hugo. Bien, c'est. Oui, au tabiso. Voici la l'équipe puisque. Obi? Monsieur l'équipe là yo la bino oui na moni binope et puis na un peu pressé là il faut na so enveloppe dans là. Puis c'est aussi beauté qui bokaboli matante l'équipe j'espère. Enveloppe quoi? Et les 12% point 5. Il y a biso batata. Ah, oya yo. Oya bino ma père. Qu'est-ce que c'est pas tirbot? Ah, tirbot takenda ida mo pesa tirbot. Je pense que je vais pas na yende. Bon. Biso bamona biso ndre ba démon. Mais yonde yaya yom to kabola imbo. Kasi bango bamona biso ndre ba démon o biso to vanda na mbongo na maboko te to liaka liaka mbongo pa pamba. O pesa na mbongo papa leki na kena. To fesi e. Akena so tika na biso. Ah bon. Tika na biso. Kaboli kimia. Kimia non, mais zote. Pepele, pepele 2. Ouais mais ate. To kaboli bien donc. Nakuna olinga na bima. Yeso Viagino. Ozokenda aussi bobandi ba démarche na bino koluka pe ba place. Te na kena mbongo ba umela kana na maboko te hein. Te nga na okena na paye ensemble la jean. Viagino. Na boîte lobby et kezongi. Kezongi di. Champagne de champagne. Ba chenga bana miniature zo le kanga ba cha 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 cha. 1050. 1050 my grand. Le draga. Milo. Coca. C'est Coca te ba de logo te. Baba pistolet limite. C'est logo te. Balik na musa nyokuto zaki. Obandi ba démarche na yo pona kosomba esika na yo. Te ya kosomba. Oh, ya kosomba place ça. Kala. Ezisa mpanzi peut-être gérer. Ya payer par les amis. On va commissionner d'abord au tambo. À l'aise. On est na changi mpanzi et pas changi mo mke mpanzi. Nde yango ya ba champagne. Oui, peut-être que si vous somba deux fois, ils en moi deux fois, il faut rebondir. Non, non, tu as vu déjà. Place en ils en ont déjà perdu. Ils en ont calme père. Dis pas tirbo ciao. Mais vous voyez que Bozo Amaye le wana, ah vous en avez locataire. Au place beaucoup somba, ils appellent à moi porte à locataire pour vous. Locataire, ouais, tu vas ça ma part. Ça va, c'est bien. Donc, félicitations à CP. Merci. Pour les l'équipe sont à l'aise. Ngara ko manana le patio. Bon, azo et junior. Non, mais pas qu'il a là. Travailler équitablement. Au prorata. Il y a ma mère de ngana ke luka mama leki. Nde na loba na bino ke bo benga bango ba ya ba. Non kwa zata ke ndai ba Congo hein. Non, non, Bandundu. Congo central. J'ai eu du mal à trouver ça. Là où tu avais placé ça, ça pouvait se casser. Tiens. Au bon bien, on moustique à la salle, l'eau comme toi, il battait pour ici. Il fait chaud ici, tu trouves. Et tu es qui par mégarde. Tu es qui par mégarde. Pardon. Tu fais le calcul de quoi là? Ok. Ça va te prendre du temps. Hein. Non, ça va, c'est déjà fini. Il semblait que tu avais quelque chose à me dire. Oui, attends.
Nania qui n'a Solana au Mouké, c'était par rapport il y a mon cousin qui est en Angola, Desho. Il est malade? Non, non, il n'est pas malade, sauf que Nazaki n'a besoin à Angola, à Yako, parce que tu vois, là-bas en Angola, tu vas dire qu'on a fait l'activité ensemble et tout, et moi je suis arrivé ici, dans l'ambassade grâce, je suis ce que je suis aujourd'hui, et je ne veux pas ce qu'il y a pour continuer là-bas, Bitumba, il y a vie, hein, Bitumba, vie, j'ai voulu assez qu'il y ait avant dans Nabiso Awa. Et la maison est tellement grande et puis il y a d'autres affaires. On a m'occuper de l'activité mususu, il y a ce qu'on a occupé de s'occuper de l'activité mususu. C'est une tête, hein? Il a beaucoup étudié. Il a beaucoup étudié, ouais. C'est un homme bien, c'est un homme bien. Tu es sûr? Ben oui, sûr. Très sûr même, c'est un homme bien. Bon, parce que moi ça me dérange pas, c'est pas un problème pour moi, mais bon. Il faut toujours être entouré de bonnes personnes, de personnes de confiance. Ben oui, c'est ça. Si tu supposes qu'il sera une personne de confiance, que ça va aller, moi ça me dérange pas. Ben oui, c'est quelqu'un de bien, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un de bien. Donc quelqu'un peut être bien à tel cas position comme il y a beau jalousie. Non, non, lui je le connais très bien. Demain après demain, je vais pas régler le problème entre toi et ton cousin. Non, parce que. Non, ne te dérange pas par rapport à ça. C'est un monsieur bien, c'est une tête. Je n'ai pas voulu l'appeler directement. Je vis avec toi, donc je ne peux pas prendre une décision seule. Donc, on a une moi, ça ne me dérange pas, chérie. On a toujours besoin des gens autour de soi. Parce que tout le tâche que tu as là, au salon, il faut toujours battre. Donc, ça ne me dérange pas. Là, tu l'appelles directement? Ben, c'est ce que je dois faire tout de suite. Ok. Et là-bas, là où il est, il fait rien. Bon, Azo Bunda n'est kaka, oui, qui cherche, hein. Moi, la mobali, Azo se battre et touche à tout, à Simbia, Meka. Oui, allô, papa, Gesho, Boni. Oui, je vais très bien, Dieu fait grâce en tout cas. Obimi? Ah, ok, d'accord. Eh, papa, Nazaki n'a besoin Nayo ici à Kinshasa. Oui, Naza a besoin Nayo à Kinshasa parce que Namoni Ndengozo Bunda Kuna na Mboka Mupaya. Oza Mboka Mupaya assurance et Penzate. J'ai voulu assez que tu viennes ici à Kinshasa, te vendre ensemble et te mettre un peu qu'on travaille ensemble. Ah, non. Écoute papa, je ne peux pas t'inviter ici à te voir à Kinshasa aussi longtemps qu'il n'a pas dans la position ou bien dans une loko ya malunga à proposer. Donc si j'insiste assez que ya c'est que et loko bien à proposer aux Ezali. Donc si tu viens ici à Kinshasa ou yeba nani nazali actuellement ou yeba c'est que je fais. Ah oui, hein, Dieu nous a fait grâce, nous respirons un peu, donc tu vois, je n'ai pas voulu Natika Mutunanga Tozakine depuis Kala. Ah, moi, Bokelo. Papa Leki. Boni Bino. Tout va bien. Vraiment. Vous allez bien? Oui, ça va. Dès Nino, Yoga dit bon, quand tu as un coup de téléphone directement là. Ah, bon, moi, c'est comme disent les anglophones, walk and walk. Travail. Vraiment. Donc, on atteindre place dans la zone où on a combattu, on a rendu dans l'état chaque jour, chaque heure. C'est ça la vie, hein. Je me bats parce que mon place papa Soukera Kinga Funa Lekawana. Ça a vraiment déterminé. Je dois être quelqu'un. Ça c'est bien. Je dois être quelqu'un. Je suis fier de toi, mon fils. Merci, maman. Moi, je croyais que tu non. Ah, merci maman. Je croyais que tu as un message déjà. Tu veux quand c'est que nous avons voyagé, c'est quoi ou bien? Non. Puisque j'étais là-bas, coup de paille, Serge Namilo. J'étais là-bas. Non, oh papa, enveloppe n'est pas turbo. Ton petit gars n'est pas turbo. Les gars, on a 12.5 bien. Il n'y a pas de problème. Turbo, on baigne en kaka. Nazeli, moi, 2-3 jours, on a monté qu'on baigne. On a été. Mon nom. 12.5 Yanni. Il y a 20 à le pan.
Ben si. Oh. Mais ils sont malades. On peut pas y passer par pisa. Nga nazo tchaba ngoma kelele nazo tuna wapi mbongo wa bato ba papa leki yese azo lobelanga bali kukumane wa neti ya kozonga sans effet. Alobi na nga wa bien na sina pesa ki papa leki 12.5 na bango na pesi pe ya ba maman 12. Je vous dis. Apesi nani? Mais il est fait que il y a Milo. Bango bazaki na grande sœur balobi ke ba pesa ki déjà mbongo ba piena ya ba kota ba maman. Mais moi j'étais avec Serge Milo il y a 3 jours. Na moni bango. Ba yebisinga ki basi ba pesa ki yo na ko enveloppe pa na yo. Mon oncle, oui bi ki ngana sala ba joana te. Oui bi ki ngana Serge mbwanyoka nyoka te. Oh mon Dieu. Ngai soki ba bimisaki yango, ngana zela te ba kende ngana lancer coup de fil de suite na bengi oyo zombo okena. Je n'entre pas dans ce genre de blague. Moi je vous ai fait confiance binonus boza bana, boza mikolo, boza ba responsable. Je ne veux pas être là derrière vous, on dirait dans Zolanda Mbongo Moro Bouye. Mais finalement, ça c'est quoi? Oh! Et c'est un jalobi, père Aleki. Oh, ok, naïté. Tu vois bien que mais qu'est-ce que nous avons zombo na yo? Il y a Serge. Waouh, c'est pas possible. Donc, quand yo suis parti, nous avons sur 12.5 nanga. D'accord. Moi, je crois que ton frère là ne va pas changer. Mais il va me sentir. Et je vais aller là-bas, à Royeba Kinga Naza Tatanaï. Et Karo Toza, il y a quand ça rapport, Toza n'est qu'à il y a 4 ans, mais Naza papa toujours. Je suis papa. Na même aïe. Il y a même angate. Mais c'est quoi ça? Hein? Ouais, ça roule que l'angani. Maloba ma baby ma. Si ma bolobi que papa lobi ma baby. Non, c'est même pas important. Il y a encore un bajo abimsa maloba ma baby. Encore un bajo na baote. Certainement, banga basa la magouille mais le col au comprendre en haut. Ba abimsa mo carrément. Donc si j'ai fait quand tu singa boy, na ye boy. Ba bokilo vraiment limbisa, limbisa maman. Limbisa pour. Azoi qui a vendu la place où vendre qui va. Mais il faut d'abord voir comment il est devenu arrogant. Mais c'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible. Basombi, yawa bazuan, basombi déjà la place là-bas. Mais tu vois, Luka Oyeba. Luka Oyeba comment? Oyeba. Baza mikolo ngala bango na Baza bango conscience ezalaka yena milo. Oncle s'il vous plaît. Toke na terrain on a te yom toza parents na biso. Yonde occupé la banane. Moi je fais ma vie. Moi je vais descendre là-bas. Mais non, Serge a ressenti un gars. Boni. Tonton. Kalaboy. Bazali langa. Ah, oui non mon appel on mais tonton l'autre c'est Tony. Nga l'autre nga chaque jour. Yonde mutu ozalaka na ndenge. Parce que chaque jour mobinga ngai. Tu sais combien de temps tout le monde? Bah, nazaki trop occupé na ba programme na banda osala ebele makasi. On est fraîcheur hein. On est fraîcheur la couleur est changée. Nani ça va. On a tiens vraiment on OK. Ah, je vois ça. Ouais. Non. Mon ami. Tout va bien? Oui, ça va très bien en tout cas. Azadi. Grâce? Oh, papa. Tu peux amener à boire pour tonton Pierrot. J'arrive. D'accord. C'est ça, non? On a bien battu, oui. Oh, on a bien la fiancée dans la fiancée dans la fiancée dans la bien. Ok, non? Nazaki vraiment scotché na makabebe na bande au sala business elika ki makasi. Ya na baki na bunga nanu. Na disparaître dans la circulation, na me concentrer nanu. 18 ans. Non, on a bien vini kaka boya bunga na circulation on a raté masalanga mabanini. Mais ni quelquefois dans la vie il faut se retirer nanu, faut se retirer au mi bombi. Au sali calcul, au sali programme, camion ça après oye bim. Eh bon bimi muta sikati. Ah, ça y a un restaurant moi caché né dans restaurant toi. Ça va restaurant caché. Moi na bengi su pas nangai. Où est appartement là? Oui, les appartements nanga. Donc nous sommes au appartement. Grâce, tu peux regarder les plateaux partout place les ali na kataba armoire wana ba plateau eza kuna ebele. Ah. Ouais, je t'avais demandé au tcha ordre na babilo quoi non? Mon frère Limbisanga. Ok, d'accord. Limbisanga parce que on yo massa na obiska to tu comprends? Na yebinde to kembi na ba vie. Ti la bengio pour na yebi ko massa nanga.
Et puis tokembi to umeli. Donc chez yo papa. Yanda kuna yo sombi. Les appartements dans la somme. C'est comme ça la moitié ça boy. O tinga do muni na ça boy. Na musko na réfléchir ce que ba. Yo muni na ya peli ndenge ni mamu ya palais boy papa na piscine na mabutu boy. Donc moi tu na vanda ki na kota ki na me concentrer. Na za na makambo na banda osala. Ya na sisi makambango na sobi appartement na nga na zwi chez moi na payer mo ba car na nga na lancer ba business na nga mususu. Car on dit sur range Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre santé. Très très ravi. Elle s'appelle Grace. C'est ma fiancée. Très ravi hein. C'est tonton Pierrot. Massananga bagale yebi moni maman pose kana côté bien ma na designer hein. OK. C'est quoi? Ouais. Vous êtes bien habillé. Non, merci. C'est comment ça to kembi fort ya fort. Est-ce moi t'en mon assouma na maître mais avec mon ami on se voit pas. Il est quelqu'un qui m'appelle Cotilo, tonton vient. Non, je suis surpris de te voir, hein, parce que première fois dans mon aïe, il y a avec Pierrot. Oui, c'est normal, mais maintenant là tu me verras un peu plus souvent. Avec Pierrot, tu vis, moi ma vie, oh, bah moi na yemba. Litier, Lili, Litier, Lili, tout ça là on a Pierrot. Mon ami, tu es là au support de Ngano, tu es là Siko. Ouais, c'est bon, ça va, d'accord. Papa, je suis derrière. D'accord, maman. Merci beaucoup. Il vient compliqué. Nepsona ma bête vient compliqué. C'est quoi? Elle est qu'il a été standing. Standing, ok. T'as le monde on a senti qu'à fraîcheur bien ou t'as tout. Nous on a vu mais nous on est na forme ma casse. Il y en a bien. Cop nignon papa au tigbi so boy. To ça même ce tantôt sur l'amour. Eh, papa nous souka nous nimisa ye. Souka na classe papa. Il y en a bien tu connais ça? Au moins ni boye, aussi boye, ok boye, na boro ya sima. Ah, partout nyoso boye na. Ouais. Nicolo Dassé. Il y a félicitations. Merci beaucoup. Eh, il y a beaucoup de maté. Hein? On pas nous prendre ça pour masser tout au cola. Ah, il y a non pas ça va te venir. Ah muninga na hotel. Asa muninga na biso masu muninga na biso te. Tala, na vie soit évoluer bien fondima. Ouais. Ponza pas le escalier. Ouais. So ndi muninga tenza ba sur l'escalier te ba longolong. C'est ça. Et te muninga si boko masu nenga zena ko yo yebi. Po musuki ne rande ngona. Muni biso do pelibo. C'est ça ba na mai tuka na bi vinya pele ko mina lar ya muni ba rage de muni pala ba asani nyon. Si vous comprenez? Eh, c'est comme ça quand est-ce que ngala ko ba bongo te ba eli pamboli na yo. Ponza pas la escalier. OK, c'est très bien. Faut ndima. Bon déjà tu vas quoi na comportement moi ya bien, jalousie à mututé, kanda pona mututé donc c'était déjà. Nebe mokile ba akasi ko mo pain. Mais ngala so bango te. C'est quand ça va tirer l'escalier. Eh, so c'est pas lipa mala muninga za pas l'escalier. So ba ita olongolango. Serge. Donc Milo. Nga nazali camarade na bino te. Bon so to ba camarade nao. Naza camarade na bino te. Bon so to ba camarade nao. Naza tata na yo ya leki. Oza papa leki oza papa toi père nanga te. Wa papa leki. Makila yo za na nzoto yo. Ki eteka lupanga be kuna pesa ba no 12.5%. Anglais. Bino botambu sanga na keti pa turbo. Bozo na nga bo pied turbo bo turbo yebe lo côté. Et salini. Al pesa ngabo. Poani. Pesa nga le 12%. On lupangu nao. On lupangu nao. Tangu nga na bota maka na ndeko na nga yo zalaka. Bon tangu ya bana bota biso. Yo zalaki. Yo bota na misu na nga na memi on sumi na maboko. Nga na bota na misu na yo. Serge. Na bota na misu na yo. Tu bota na hôpital ou ba bota na misu na. Misu na comme hôpital. Bilobela. Eh, tala. Na boy ke ngai na loba maloba ikoma o. Tata leki na bango alobaki ezu net nga kuko di pesa mbongo JR Serge, toi tu m'appelles JR ozobenga nga JR ngai JR oh bon kombono nani bon kombono nani aleki omoni promesaka yo ana parler na yo mukolo sala ngo avante est-ce que peut 12% ou peut sauter papa so pas zate ou so peut 12% te do ba no bolengo ki tok no biso peut le ya papa na biso ki tok. Bon, au bon bino. Bino mbalo. Makasi. Na kolobelo côté. Bon noko nanga ekobimisa mabe mo côté. Atolobi. Mais boye ba ke loi ya nature ezali. Na finga yo déjà oyebi yango. Ah, olingo finga nga lisusu. Bona na finga on na telema papa. Oyebi. Na liwa père, na finga ka o. Sikoye ko finga nga lokolo to teki lopango yo finga nga lisusu. Eh, na ko fingo kutu te. JR, na ko fingo te. Uzapenda ta! Mtakanga zati na la. Ohe, mtakanga zati.
na l'art. Fumununu. Na l'art ndo mwe na l'art. Naza papa na yo. N'oublie pas ça. Yaleki. Akak. Yaleki. Nini? Mais tata Leki. exemple ni yo opesa biso baleki na tofinga tata leki te. Ozwi ayo te. Kosombongo eza problème te. Amukolo nanga so na 4 ans pambati. Amukolo nanga. Masaka ka tata leki po alandi papa Tata leki nani? Ngaza master ba mikono nanga ba 56 ans. Ko dépasser quand même ba limite quand même. O tato la papa leki. Ils ont malédiction. Akozwango soka meki oloba. Yo soso mipale. Mbongo yango ya 12% ngo yo okangi. Bokabola ngo susu bino mineke j'espère. Kwani? Eze pa nani? Pwene olingo ye. Sano JR. Otuna ngo pona nini? Zo benge JR. Yo sa lupa ngona. Yo pesa tesilite. Yo sa lupa ngona JR. Kabola tetali hotel. Ozo ngona kanai na nko. Pale kitika. Panjango. Bon bazaka botika. Kanai. Elote chocoté au salote. Olele koinda na chechega. Dino. Zafoma batala. Pere. Tenda ma. Mbongo ya satima. Yo somba. Nga. Yo somba. Nga ko pena ngota lingwa la kunobe gombe. Mbongo za ko somba la lingwa. Tona gombe. Sia. Boyo pewa. No pe après na sakana. Bayemba yo. Oyo ka sangwa partout. Oui. 2 chaque jour 2. Sangue dirimi. Asimi mayeno we. Ama abi ni sondama. Delingange spawn gesho. Ah, mais je me suis dit parce que... Ah, mon frère. Bonjour madame. Je suis très content de te voir. Moi Dans également. la CP Makassi. Ah, plaisir de partager. Pardon, je te présente Grace. Grace, c'est ma copine, ma fiancée. Donc, si Dieu nous garde, bientôt là, donc, avant, on a Katana Kouro. Ah, tu es ici que tu loues? Là, je suis ici. C'est mon appartement. Donc, on a ça. Ah, donc tu loues ici? Non, non, je ne loue pas. J'ai acheté mon appartement. Enchanté, Papa Guécho. En tout cas, donc, je suis sur la téléphone aux Agui. Si les mots et mes accords, je te resalue. Oui, oui. Ah, mais ça pèse, hein? Ça pèse. Non, je vais faire avec. Oh, non, sinon, on a bandila. Bibi, parce que la Bibi loufou, c'est pour Oui, ok, d'accord. vous installer alors. Ah, merci, merci, madame. Le jour où tu as sur le téléphone, Alaki sur place, tu as commenté. Ah, d'accord. Ah, mais ça c'est bien. Ouais, c'est chez moi. Ah, attention. Ah, installe-toi, papa. Non, chérie, mets-toi, non? Moi, je vous laisse parler. D'accord. Je vais de l'autre côté.
Je vais de l'autre côté. Je te sers quelque chose là-bas. Merci madame. Donc, installez-vous, j'arrive. Merci. Ah, nous avons la vie. Ah, madame. Ma chérie, la vie est là vers mon coca. Ouais, moi c'est Nabi Seyoana. Oui, ah, ils n'ont pas d'anglais. Ouais, la somme, la piscine. Ouais, la côté, donc ils ont appartement d'anglais. Donc ça m'a business nanga ya buke ukinza baba. Kuna muna na sani na bangola kuna ngola na biso likemba mikolo na biso biso na kwanza na biso makambo pokangisa makambo panzo bige tukana ba prestige kana na ngola mais na biso makambo. Oita mbisinga nanga yaka na Kenya yo moko pistonner nga biki fini na biso. Na bandeko resiste banda obude. Mais non muna ngena ngana bien na tikona kati ba Kenya na mona ah vina ya lisusu ba Kenya nga batwa yebinga sina bimi positionnement yo yebika donc tozonga boy Angola biso makambo. Donc dans la business dans ça là, je n'avais pas voulu assez que yo tikala au traîner kuna. Oya okiko epolenga na ba activité mususu nga na simbi koto yo simbi koto donc naza disponible na biso naza disponible vininga kutu. Obi nga année passée na côté cash na Angola. Beta masa mon côté kuna masa mon Angola sinyanga na bete mabe. Siko biga mboka na bango ekomelenga makambo belé et heureusement siko masa moko boye cousin na ye à côté na famille présidentielle bango nde kutu dans na bibi na bima biti ba 4 mois de bandage ya kembi na Angola ata coup de fil te papa ya ata coup de fil ata aérobimi coup de fil kaka kolia kuna passe na Angola ya to sur makambo na sepeli ndo bengi singa tikana so na bakini na biso awa mboka mpeza mboka mpaye na kembi na Angola mabe mais na sepeli fort mon frère merci nde on pensait nanga yo pena olasi pena ke na ndeko nao yo oza ndeko na ngai ya batao nyoso to passer difficile et tout donc je ne peux pas que on te bien 10 mois 10 francs vous avez reconnaissant na bossa na mutu na ngai na ko bossa na hote siko na bi madame na biso to bi to baleka miti ko ye ozwi ka ndenge comme na masolo to bobanda ne déjà pour parce que vous avez raté beaucoup na moi pas si donc ye tout temps on bendir ma solo tout out na ko bana na terrain wana to ye ba na terrain na ba ba intérêt moni pecho munene bwandi na facilité bo non ba ta ba spine donc le ce gars na ndinga fazer ce gars za mutu na yugo za genre wana te o kopona ngati ya na vivre ba momi na ba kino bile to na mo na ngola kuna ba momi ba to ba intérêt nene ba siko ke o banani avant tout ton cas aux humains sur le boyer pour toi pour tout ça là soit bon on va te rappeler maman tu es peut-être aux huiles tout ça là tout cause en développer ma casse protection nga ko bangelo côté papa na ko buma mutu na yo na ko ki ko buma vini na ngona na beti mutu na côté cash bon buma mutu na yo plan no becho no pe ango oyo plan oh vem da tinda ona partir ba mikili te uta mikili oh izelo kwa mikili on est moment na sauce la kanisa ke zabwe Commodore pe na ko somba ngo ali siko alini au izara pasi po na bito yo futa ona moyeni ni parce que ngaza mandena ngaza balar na ngaleki na bo pepe atande olati boye na ba agence attendez au lati boy na ko sombo pe na en fait nous sommes na sombo na sauce chemise pantalon semi bouton na sombo na sauce tout boy ouais na payer na sauce na sombe na ngawa za na poto mais ngabe na ko payer na nga pas de problème na ko payer na nga oza muta na banenga mikili mikili bon rien na ko payer na nga kaka na tindi lar na nga payer la problème té continue là il y a problème té mais bon ils ont ma bête mais ils ont cher hein déjà pour commander la biloko c'est cher si t'as dans l'agence la livraison où est-ce que c'est là faut là revenir ça pour agence c'est recouté les bilamba déjà recouté kilo donc ignon sont là tout écouté ngazala Milo bon et aux la larve venez mais on les a la larve moi on paye babylone surtout mais ça non moi les casiers maté leki Milo nga matiti matiti on s'est reposé non nga na betaka basket comme ça bon na mata
nani Julie ça va aya na ekala te bon na yebi te epa na mbongo na yebi te so ayeke ese asoni na mbongo na ye bon neti biso neti ngai na nga na mbongo one badiscussion makambo ya mike esila na wana biso toteka ndako te lopango toteki yango. Oh, lopango boteki yango? Oh, bofandi yo? Oui, toteki tokabwa deja mbongo na motana mbongo yango omoni ya serge olobaki na mbongo wana mbongo. Oh, donc boteki na bino bopanzani surtout au bosoni place. Oui, na luka ye. Dans deux ans na soza pour sa parfum, il y a bien. Oui, c'est na sombela yo pour na ko za ba sola bien. Ah bon, merci, il y a pas de problème. Ah, OK. Ko na mona mono ko zo so sur na téléphone tende o solo la nya sato. Ah, bon. Bato ba benga o ba lembi. Bon, Kolimba c'est trop dire mais j'avais une relation mais ils ont des problèmes, oh, tonton. Yo, tu as des choses à me dire. Hein? Apparemment, tu as des choses à me dire, mon gars. Non, j'ai plein de trucs à te dire, mais on va discuter. On va peut-être discuter parce qu'il y a des choses à me dire. Mais quel assortiment avec ma soeur. Elle a des jaunes, des trucs. J'ai pas fait attention. Papa, yo, mon cher. On se partage tout quoi. Non, je savais. Nazo, il a le moment opportun. Non, mon cher. Non. Mais au moins que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il fallait gérer. Au moins, Bamikolo, tu n'as pas marathon. Tu sais comment il n'y a pas de souci. Au moins, Bamikolo, tu n'as pas matongo. Non, non, démarche, oui. Non, Nini. On est sur Mélanie. Ah. Ah, bon, ben, on a bien, c'est. Bon, gaz, on peut nous couper sur Sambongo. Maman nangaye. Ya. Tala mbongo ya muninga no te. Ser nanga zangane kitoko nzoke bomba banga na bampiaka. Ser ba bomba ko bakula, hein? Ser ba ki ba robo. Ser azu mukete. Bango pe ne baza bazu mukenga pe nazu muke. Je te disais tantôt. C'est mon cher. Na obimaka tout le matin na okende na commissionnaire. Ba olakisanga ba mapango momboye. Eh, ba côté ya balemba yimbo prince ezo ya wana. Mon cher, moni ba kinkole pe batu bando boya ngo. Eh? Faut vivre le moni ba jeune ba vivre na. Ba bibo batu baboya kango lobi. Ba vivre na actualité ya bibo ya musika. Yo lo ba biba bwana kasafu boko matibi ba mkoni. Esika nda kuno eza musika eza la raté, mon cher. Musika eza la raté. Ba bisika to négligeaka lelo télécom mukili batu bazovanda. O préparer film Delta Force ya comment. Bois appartement moi il y a 3 chambres et salon qui ici celle de ben à 4 bois qui ba meuble somme au bois qui appartement moi il y a somme abetela le soleil immobilier parmi ba projet na nango immobilier na transport bloqué na mbongo na awa et puis en agriculture faut na souvent mo bétar na nga ngate mo ko sala je vais engager des gens le temps de t'émurer aussi pena miroir ti on pena boba no tala Julie c'est Gino na Lox na Mwindo na ta chokote na kitoko na mukuse mais bien ozo tant ta milobilo la mon cher ami yo ke sa bilanga mabula maboni ngate mo ko sala je vais engager des gens to louer ba tracteur des auto sala boyen ba engrais so il faut pas en vérité pour ngana mono de na mi tu za lo rola moni mutambongo ba tuna aginité ngaso na lo kwa mukala donc yo faut s'assurer balanga ke non ko si mona mi tu na autant wana banini ngana ko bando pango bon to appartement autant so là on suma no karna minute ezate nga sona mondo baki non na place nga pona na vena nga mobela c'est na rôle c'est ba range comme na ngota ko tsa bolongwe bobimia bolongwe na lobi hein oyebi bakar okosoma ngo lelo ekepe bo batuti yango bon ça ba idée investissement on cherche te dire est-ce qu'on s'investir no sangwa mais non tu peux pas t'investir na maramo bakar lobo tiango na transport mais car aboyo kosoma mutuka 40 000 après que betani kuna lopangu mabele lopangu mutambongo atikala okota te poani mutambongo ali communauté. Il faut fréquenter la commune, il faut fréquenter la ville, les restaurants, les mais là, quand on a commandé, madame Angwazali. Il y a le barabso et aux teka, aux mela, les bénéfices net aux kata. Oui, t'as mis la whisky à 4 bénéfices à Naïva. Na comprenez la TG, mais Moussalo tout ça là, malé, ça Moussala moto. Moi, malé au cas où Mukio et Sinzungu, Zoa mi bon, mi bali à 15. Yo petit corps le baraboy. Ubela zaka boyite ndeko nanga na ibisa ko errance na ndenge ni yo mutu mo fobeta akutu karama kamso ko kipango te majorité pa basi bazaso ba lo bazo cha boy po ache kabelo na mutu yo kovo
ngako fo mwete naza nanga lese na ebiso za lese na place na tia chapeau na mutu na tia kitambala lokwa na ozolamba na restaurant lokwa na olamba na ba restaurant VIP na kata nanga suki yebi te nga aliaka maki na bomwana makasi te olia lito ya mutu maki te na linga kutu mwa lito ya mutu na oshopelo masi tune na obwaka bino oshopelo mai biloko penje ebele babi muchupi via bongi bongi nzamba ebe sokola batu akomi kitoko fetindeni bwa vrai lobi nazalaki na martyr wana nayebisi bino donc lobi nazalaki na martyr na panzi mabe na panzi olaro esia clotire konga moko kaka contre batutu semena kuata maja yo yango eloko occasion na ndako eumela te mbongo azwi na occasion tala vertige bolambini bilobaloba te oloba trop bilobaloba te petit ma yo bilobaloba ozwa bien ma bilobaloba non ça pour toi bien kosanga boye te na oyo ya mbopamba obolambini makayabu oni oh makayabu kandi ngoli makayabu eza bien makayabu très bien mungu apenda na longoli bien longoli mungu atu bien biloko naliaki lobi na ville non bon ça va bolambi na bino bien te mais un peu de makayabu un peu de makoso oh les gars yo meki non te mondeli non loso si a ennemi juré pondu est-ce que ça na goût ya bien wana komeka bobuto komoka ngo na zolo pondu wana eza na goût ya bien na zolo toyeba goûter lo lemo ndi non bino moko boko meka te mais biso lambi bon, ça va un peu de makayabu un peu de makoso un peu de pondu un peu de foufou je mange ça lit combien $20 ça va makayabu yo ebinde tokata ka 2000 yo ne mto bakina ça posta mo ça makayabu 2000 bon ça trop cher hein bon cité hein ça makayabu trop cher trop moins cher non bon ça trop moins cher cité bon ça makayabu cha pondu cha makoso et puis oye kolisanga yo siko ya sika nandeni ndino mona yo wala siko mona acier on a acier donc non, je mange. Zala souple te mucho. Naza souple, yanga mna si $20 naza souple. Olo ba rappeler pe na biloko te soyi ezokita. C'est pas bien. Na ville on mange pas comme ça. Leki merci hein. Vegino ville on peut bande bande ko biera. Ezali nyonso ezali. Hein? Bien nini? Oh là là. Ya malili to ya moto. Non, bière solo. Ah OK. Ba bière biso to melaka na. Na ville loko zo rêver ya rozo makango. Aboni ko chéri. Na yebi te bon amuta sika awa. Tu ebe na yiti. Bon discuter te j'ai l'argent je paye. Papa Gino merci hein na $20 pesi. Oh c'est ça mukele qui n'ont pas ça. Abana kende. Malembe muchupi. Na panzini ni kwa pourquoi zaka se mutu mo asepeli nanga to sola bien nga pesi ba. Nani ngo asepeli na yo. C'est ça boy. Oh muchopi olobi na sepeli na o. Te na mwasi na mobile te ya o sepeli nanga yo papa ko kabeli nga $20. Ape mwasi lo kwa yo na linga te. Ya nga pe baguna ngeza yo te ya. Non moninga baguna te na mona ko déjà. Omoni Timberland. Na moni yango. Moni mbacha sweat. Na moni. Tomola mukeli kolo. Moza baguna. Moni li chalin. Na moni yango. Moni acier. Eloko asike pano ka eloko tia sie wana. Moni bag. Bag pe na yebi na nga ya montre pe na yebi. Muto olakisa nga yo azate. Muchopi. Moi mobile ya mama leki nanga. Bateka lupango wa famille. Na yebi si omzoka mabele fo bomba ngo pe kaka mbonga mabele fo bomba ngo kana mabele. Ezala bongo bo yebi te. Ya la muka tongo mo bwa ke pa ba musicien ba yemba ye. Basenga combien? Pour ba yemba mutu basenga combien? Ah ça dépend un musicien. Neti ngai fo bato ba betaki na francophonie ba yemba ngai. Wana ba 10 000. Seulement $10,000. Seulement $10,000. Seulement 10 000. Yambo ok, je paye. Oui. Semena. Ok, ozolenga ka boyini.
omesana te na mesana yaya omoni kokola kolia na se en famille plateau moko Muchopi. Papa. Madame Marina gangela kuna tina Muchopi. Papa Serge. Orphelin moko aza côté ote nazoye en charge. Ngai yo papa na kufela ba mama na bango te. Non, yo na age okufela mobali mama na papa c'est yo na age veuve. Ya orphelin. Na kufela pe na mobali. On va mikate. Quand même Makayabu yaya. Cham Makayabu, je paye selon mes moyens. OK, merci papa. Azwaka sauce bongo te. Ata musala malewa batangela yango classe te mama. Jérémy baliboso na teka awa. Oh. C'est ça. Bon ko tsama ma lezi bo. Un peu de pili ezanga te. Azongi na biloko tika biloko kuna. Jérémy bon ko pesa pesa vertige bo. Et mwana mwasi. Ya ko bongisa nini mesa awa. Yo ko kana nga yo te. Eza cité hein, beaucoup de gens c'est sale. Limbisa. C'est sale. Si bon veni boîte depuis tant à son. Non, so lutu te Jérémy so mo teke ke ko servir kuna. Bon comprendre ngai boy ko Oh. Bon tu peux comprendre ngai ata bugumet. Ata député Tony na ngi pesa vertige bo. O pas si na l'équipe a député. Oh. Papa nga pesa vertige mo lo ko ninga do lenga lenga yo. Boye kende ko tiela mutu. Oui, madame, jour avant la journée, mon bimba a bengana yo comme Marina. Bon, aye binga te de to bengana. Ici. Azoto kaka pilipili ngo boye legime. Legime. Maya maboko. Papa ya so maboka awa. Non, non, memela mutu maya maboko. Yos comme ça no sa ezani. Nazo landela wa. Oh, boniko Jérémy. Chaboye baka. Muchopi. Papa ya tia combien? $120 non. Mais nous avons servi. T'es comme ça. Robert Anas comme beaucoup kuna. Comme ça. T'es $120. Mais Zali awa papa ça ndinga mabete. Elo nyongo silika papa Serge. Hein? Ouais, Maya. Mais kota nkati so ambona kati papa Serge. On t'a na kati. Nkaza mbongo otinde na kati. Papa Serge mbali bosolia awa wa. Osukula maboka na kati te papa. Hein? Yo do mutu moko ko kombria biso pété papa. Nikola $20 no sanga lokwa mondumba mobe ozinga ba dos binisa ngai. Ngapi na senga kiote? Na omoni ko zoya nga pona zwelo ko mutu akabeli ne faza mutu na nga penza. Nga zwelo ko na maboko n'importe qui. Les foufous. Ozo ya papa. Oh, mais ça foufou en mode. Ozo ya. Combien de poules? Bon, bah on a mon corps, hein. Je mange pas beaucoup. Je mange pas. Atiki thermos polele. Kovo ya za makambo. Comme ça nous ani. Abenga kofu. Oh, c'est là. Longo la fourchette. Longo la fourchette. Moi, na moisson, nini yango. Vous avez un problème na Marina. On nous qui me dit clientèle là. So moninga na osa bientôt yo sali yango. Eh Jérémy. On continue na lokoyo moko. Na ba tu vraiment na ba mesa bozo chassement. Cité hein. Bon appétit papa. Ah, merci. O ba kina pese lo ni akomela. Ah. Boza na bière so to melaraté ya. Bière nini papa lo ba kombo. Non, je ne prends rien. Whisky ezali awa masanga nyonso ezali awa keba na namba pembe ngibisa Limberjack Timberland kechi loko eza ya bana mikio ba yupi etande fungwa mio na makolo kwa likayaba efungwa mi eza ba kechi bana ya lobi ya ba 1990 nde fo balata ngo non siko passer place wana boteki what lopango na bino chez biso toteki ko toteki boteki yango mbongo ebele 220 000 wana bosombi sombi bolongo na bino quartier papa ouais yo sombi côté nini nga je mange d'abord et puis je vais acheter papa ndozokende boyoke kosomba ouais oza nango wana na poche obi wana na poche to na banque olingo bengaka basassin bon mamilo ye pasi asombi mamilo eza vina o oke pa vina so boye pwani te toyeba natuni kaka po ozomona papa mbongo ya mabele babomba yango kaka na mabele maya oteka fingo panga mpona ezangi mbongo nakofinga o mpona ezangi mbongo asoma mati wana mosusu wana namonaka yaka rare azaka ndeko na bino kasi Joseph a famille komoni Joseph Joseph a famille turbo keti na nga na nginda mabe
D'accord. C'est que n'est pas côté qui 200 000 on a pas vu par naï. Azui, on a sombi père. Question. Ton meli va faire avec même chose. Popé bango le côté. Bon ça parle de bango. Ça me fait peur même chose. On a na luka ba famille aboye. Alinga ba famille aboye bo teli bango esprit. Le pas père nanga. Oui. To take yango. Oui. Je suis là. Donc je mange d'abord et puis je vais acheter une parcelle. Alors on va proposer au côté ni. Nga? Non, nga nous sommes dans centre-ville. Na centre-ville, na ville. Centre-ville. Na Gombe. Na centre-ville na lobi. Ma campagne. Ba to ba okata pona kende. Ba kota su. Zala kuna na mesa ko. Jérémy. Ne bo sur la musique bon voix azoyo kata azoyo ko bien faut yaka pemeni ko to mutazoli. Na pemeni to sali mariage civil. Police to sali boyiko. Nga azala kati ne bo se tlia ya moni mutako ko lekati. Limbisa ngai ko na baby selo. Voilà. Voilà, $20 pour là. $20. Voilà. Mais papa Serge nga azala bandeko ba commissionnaire Yani. Pona mapango. Vous avez pour ça 5% ou 10%. Te pona ngati pona ko aider okaka kota kitoko. Vous avez pourcentage na benga ba côté. Ngam na sala na ngai ya. Papa Serge. Longoni na baboti bakufa batikela bana bango mapango eti biso boye. Ba oya biso bayaka ka ndele nzamba tinda bango bokombola mo. Neti biso boye. Après bozonga na bino. Neti biso boye. Dans la parcelle Gaïa. Côté bien. Père Notre Zara, commissaire d'État. Majorité bato bazala banda kwa minene boza ba domestique wa nola mela mindele kala na Gombe. Père Notre domestique commissaire d'État. Non. Majorité ba bayero na yebi. Ya kasavu boza tata na yo c'est azalata gomé sapam. Tama. Bose koko ne mtazaka boumesi na tango kaloye bandeni. Ngala kofingo siko na bambio $100. Kofinga yo swaleke na mai. Pas de problème. Mon Dieu, mais le gars va fingo baba. Piaka mutampiaka omoni. Aussi Finga nonga hata bambatata. So to tato nga bambata wana combien? 300. Poli kofi. Voilà fozoka. 500. Pasteur Jinde c'est junior pelé qui na bino suka ipo somba pango ya yemo ope. Mais leki na bino za lolendo mingi songi. Abala. Lolendo abala te. Atanga wapi junior? Etalio. Na vi na bino. Oboni boye. Nalinga tuna makambo famille bato pa mwana muke bana mike balobaka. Ozomona mwana muke akipaka. Ndesi yebo zo. Yaza muchobi. Zwa pla moko. Na compte nanga. Na compte nanga. Merci papa. Na compte na yote na compte nanga. Yo za le blocoté. $20 ku ngam na kabeli yo. Limite papa. O se raté, o se kanini. Na oboya. Mais le hôpital aussi ça me ça va papa. Au comme même ça peut quelque part. Yo bingi yo ngai te. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te si Yesu nzela oyo ekosaka te si nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya batina nanga alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai batie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso oh Jésus nzela mosusu eza te bobele nzela na yo alleluya nzela mosusu te na kolanda
bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo